MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Liwa ya Wilfried Mande sangoloko la kake na matoi neti liwa ya boule bandeko Wilfried Mande akufi bato bele ba ondi mate bazo finga même na bato na ba commentaire bolonga kuna bozama boma moi bato sali bino nini. Pourquoi? Simplement parce que hier balobi a passé temps na union sur na TikTok na ba fan na eko seka eke zongi na ba butu sope na ba poko na ba butu je crois quand ndenge ezalaka to bimaka ndiko kende banzela na ye accident na 24 mutuka mo etuta ye mutuka neza en fuite balobi bazui chauffeur te nanya tuti Wilfried ezoye banate ndeko mwasi atiki biso très belle, très jeune, trop même si je peux dire, au car à flair d'âge. Âge à moi na robot, dona robot taillé au fait. Ce robot tapenda avant ma casse na robot taillé pour battre musuba elle n'a que 18 ans et nazo kabalobi kana 18 ans. Bon ce qui est vrai dans limite l'équipe à 20 ans. Dona robot na bien. Les gens sont tellement agités. Voilà mon idée. Agitation, agitation, agitation. Or, bamawa ya boye. Bomoni bamawa oyo ekamu isaka. Bomoni bamawa oyo ezala ke bonzi mate. Meza ya solo. Et ya bamawa eza ba moment moko ya ba réflexion. Parce que tant otala akufi faut vraiment vendre ou réfléchir à 15 fois. Ah bon? Bon, so ya koufi. C'est un peu koufi. En fait, normalement, c'est ça. Il y a une Bible dans Ecclésiaste. Que mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Babaki si balobi. Celui qui vit prend la chose à cœur. Deuxième mot oyo, il faut prendre mon toit considérer ka. Hein? Au vendinier, nabosanara, à chaque fois dans le bilan sur la mort, à chaque fois dans une salle d'interpellation sur la mort, na évité pourquoi on se rappellera toujours na période de Covid. Bandeko, batubo en Afrique, boyoka Covid na sango. Tala boyoka Covid na sango. En vrai, en Afrique Covid est zalate. Moi ba séquelle moro boye parce que vérité ça que maladie wana ba créer en onde pour na ko diminuer ba benga on une population siko malheureusement nzambe ndenga confondre amindele et ba na oboma plus bango par rapport ya ba anticorps na biso na ba élément oza composé na kata makila ba indo covid bana ko boma batu mwindu penza te na poto batu mwindo bakufa na covid so bazala 1850 à 900 baboma bango ko boma na ba hôpital yango batu mwindo tant batimbeli so moni que non oza na covid o se traité na ndako ebele ba frola mawa me nzamba sunga kota ba choko baka ba vix kota ba maya moto ezana ba produit mo ba na kozwa bana ko sunga bele ba bika hibongo mais so keka o mitika na hôpital ngana bi bato bele ba ino o mitika na hôpital pour na symptôme covid bazonga te de ça yi plus ebo ma plus mindele bandeko bozoka covid na sango na balabala ezaki obima boy nie o mona na ne muto azate so matibis on se retrouver ka yona chauffeur neti biso na mboko naza ezala likolo ba bis na biso za milai likolo na se bis étage au koti penza na biso vandi na se muto azate caméra parce que ba caméra za partout ota la partir à miroir caméra ezo zo likolo otali penza likolo nyonso muto azate ka yona chauffeur
après quelques stops au kiti oke soma so eloko nini nie na balabala nanya kobima ntinyo so banga liwa et ravaja et saccaja batu bozo kango na sango surtout bato ekutaka bango déjà na moi ba olitama abela lisu abela litoi bande ko belé na Londres ba kufa ba ero da covid o bazara déjà na moi ba maladie na nzoto o taza na problème à sucre azana problème motema azala na problème ya ebele ba kutika biso période wana na bossa na raté na kutana ndeko mona train un frère que je connais. Il s'appelle comment encore? Comment on est Kimingai? Dona. Tokutana na ndeko wana na train na diela to solo là. Au fait, ezalika ba émotion. Ezalika ba émotion kaka ah vraiment viens no akufi. Obi ke master na songo la zate. Donc au fait, ba émotion. Yaya. Na place boza la JT modèle. Excuse me, I'm recording. Bani on a banolo ba. Na place boza la JT. Et à un moment peut-être il y a revendre pour réfléchir. Malheureusement, baza tellement voûté na aveuglé. Du coup, bazo comprendre la bango l'autre. Ba relé la paix ba ke ba kundi ba bosani na bango vie continuer normal. Plein de choses ezo lobama sur tout autour ya liwa mwana mwasio. Tant peut-être on va nous mentionner en ezate, mais ce qui est vrai, to ebi que a jouer rôle ya rebo na ceux qui filment inos bi ceux qui clip et ceux qui eloko nini. Des places bat ba ebi mingi a sali kombo. Et il y a beaucoup de choses aux Olobama. Balobi milé na ezaki milé mo ya malamu te. Na yoko se rappeler na conseil mo Denis le sapesaka na liwa ya Rafine Tumba. Abi na obenda matoi na batu to ba fréquenter ba nocturne. Ba pasteur, ba politicien, ba musicien. Bo poussa na pembe ne mingi makasité. Ne vous approchez pas si près tout ou encore tout près. Pene, parce que ça va tout musu balinga comme ça. Proche. Pire. Il y a vieux songolo. Il y a mère pakala. Pour ya quand ça que non soit comme pene makasi nda vous allez privilégier, vous allez épargner na mabe détrompe-toi. Au contraire, ba cible na bango za rendre kutu bato ba poussa na pene makasi. Il y a plein de choses ba matu tout à moi na moi sur paix à son âme, à Koufi. Mutu so akufi eza moment ya koloba mabete ya koloba ma négativité mais to conseil ka to teya ndeko moi si ndeko mobali mukili ozomona ekosuka un jour ata so lié soyez lelo te liwa ko échapper en côté et liwa lelo ya mawana ya pas ezake ezokipe sous agité kala po mutu alala ata la solo likolo il faut za mubange atiki mwasi atiki bana atiki bakoko mais lelo comment la bana ba 18 ans 15 ans oka crise cardiaque 7 ans 12 ans et qui pas souté mabe et se croître tellement et zo kola tellement masumu bible zolo bana tant ozali masumu et ko mata tellement et ko kola tellement. Et ils avaient bilo ozo benda kanda nzambe. Ils avaient bilo ozo réduire mikolo bato na sena moi. Ndeko nanga conseil na opia yo eza ndimela iso na fino lo mokonzi pe mobikisi. Mokonzi ni lo baka ke akoma maître ya vina yo. Donc obana dépendre sous na yo te. Nyonso koluko osala linga tope sengeli nzamba tire gloire. A okebisa yo a ko épargner ko préserver yo na ba makama neti ya boy. Ata soki est arrivé au kufa aucun nesika kimia parce qu'après la mort il y a une vie et cette vie dépend de la manière dont tu as vécu sur la terre. Ozayi muto loyenge, ozayi muto ba vivre, ozayi muto ba shisha, ozayi muto ba limbele kese, muto ba magoda, pisiko okende ya ozanga kimia. Mais so ozayi muto ko banga nzambe, ya kolinga bato aucun nesika kimia. C'est ça la vérité muto ko saote. Ndimela Yesu, tu ne perdras rien. Mon gardien du temple. Na ndimela Yesu. Et vinanga. Et kamba maranae. Na perda le côté.
naleki mutu te mutu pa leki nga te nazanga na monde na ngai. C'est ça. Ndeko na nga mukili ozomona mabe eza tellement. Tale lenge mwasi kitoko boy oleki na nini? Topo lekaki na nini? Akufia keye atiki biso. Neti je. Vous allez regarder du temple, les amis. Certainement, vous allez très bien. L'ami fa Nabengi Kinshasa, fallait stocker des produits. On a été 40 que la rabino pour na bo pikili bo kundu pour na bo kasite pour na ko yesangondo monene to pe molai. J'ai une mauvaise nouvelle. Oncle Webina non. Grande dame neza boy mama na bakangaki. Do suma batu boy nini. Atekela ki mwana 12 ans s'attendait. Mwana Meli s'attendait. Maman a constaté, maman est vigilante. Maman a constaté, chaque temps on est là. Bala mibali bazala na moi ba vibration. Mama tala mwana boya observer moi non. Moi no mangero yo mangero neo ba tiope ndo ba na ko bendela ka mai na ba tono a 200 litres. Mangere comme boye yo problème nini? Oye le côté ba menacer mwana. Oh na melaki kisi oye sa ngondo munene ozwi wapi ote batekelenga kina olakisa bakangi mama na elo bikisi eza le petit a kosaki ta yo soma kisi ya lobike batindi parce que no na bango so pe papa na bango elo bikisaki ya mwana eta batuni andimi pe que non effectivement alobaki bon mwana 12 ans s'il vous plaît. Bon entreprise de la Nigérien mon parce que les Nigériens nous pas Nigérien on va coller en bois ba fio ba sala vie na kine o ba bimana ba Nigérien ba wa ba bi mam na zolo ba Nigérien la kete oyo matondo na ko na immeuble ni kola mambo oyo les amis na matondo mama tondo et TikTok Clive. Bueno, tu na ya ebsebino. Kala, à l'époque dans na Facebook, abeta solo alinga nigérien. Matondo aketa la nigérien. Allez à mon nigérien, allez à mon nigérien. Rendez-vous aketa la nigérien, no foutre la immeuble. Oui, azala comique. Alors oui, nigérien ta côte na chambre. Atikalina coupé. Avec comment couper au nini? Comment équiper ça fait tellement longtemps. On va couper ça la botte à manteau yuana. Abi oh à comprendre était. À bon ça il y a coupé l'homme je dis. C'est quoi? Nigeria monsieur. Come, it's for you. Abi avec le son à cima. À nous on a cima le bi. Amona anaconda à deux ans à Sima qui direction fenêtre mugeti kala ko ya bambara kufa akima azonga lisusuté donc mon entreprise wana za nigérien mama na zagara ba batekara ba sala musala mona ba les nigériens bongo parce que en air moteur le rota mama wana ba zué ba botolé na téléphone na ba foutu ba mande bo heureusement mwana alobaki ki batindi mama ebaki te kiza yi petit wana na minute na quartier na wamba mo benga vieux papi ya papi mboma ba ne mwana 12 ans ake somba kisi oye sera munene comme ça allez-y comprendre c'est que mwana ana secondaire c'est mwana ana amo bimala bana ba semikolo comme ma fille, encore bana base qui ça 13 ans, 14 ans, 15 ans, à tombola déjà batata. Faut ça la lingi ba chérie à classe amour scolaire,
bayebi que te oyo o chopi il faut vimba balakisi que na osomba bisika boye c'est grave hein c'est vrai nazoloba na koseka parce que nazomamisa galérie mais eza grave en passant na alerte mpe na benda bamama matoi to mpe na meka kolamusa baboti prier pour les enfants biso ata tookola nayebi te yo okola biomona yo bon ezalaki sasa bamaya basukola na bamaya banjili bazali non biso wana esukola na barivière hein moi je suis du Bas-Congo donc ina osukola na barivière bokena mazali bata bokena budubudu bokena pompage bamaya ebele bosukola na mai na bagarçon ta mosusu bana mosusu baza na bayena baparent na bango to en fait en vrac c'est vrai bamaya misu ezalaki kota mibale ezali kota basi ezali mais eza na bana mosusu ya mike oyoka bamama bango banoma bango na kota bana basi to mpeza na bamaya mosusu banoki parte bosukola bato nyonso na mibali na basi bomona bana ba 12 ou 13 ans voire même 14 ans bokima mbango metakala taka bana basi bazosukola wana mabele esi ebimi surtout bamama okalati kala esota mosusu mpe ekati bomona mwana wana te o atimbi rien innocence ezosala na 13 ans na 14 ans normal déjà nano azokima mbango motakala dezolobele eloko te mpo na ye eza normal mais lelo bandeko mwana 12 ans ya 11 ans ke piscine na bamaster tozomona na baréseaux sociaux non mais atimbi mpona nini amona libela mwasi atimbi makanisi na euti wapi bana bango otala bafilme mabe bana bango omeka bana bango opratique makambo mabe chers parents l'air est grave tant de revivre tellement mabe na otoloba mino récemment baimage mona nazwa na batelefone na ngai eza somo eza nzoto malili na omituna bandakala ezalaka bongo eza parce que réseaux sociaux eyende baimage yango bato bango kofilme mpe kopartage ezolekela nga nazondima te parce que biso ta tokola bamakambo oyo toyebaka na biso yango te toyebaka yango te. Moi je vous ai dit non, moi j'ai reçu Jésus j'avais 16 ans avant on me l'a sur oui na wangani te babilo bamour scolaire oui mais et que par rapport à l'élo il y a conscience ils avaient babilo ko c'était des flirts il y a babilo to benga na lingala likolo likolo salon likolo boyebi ndenge ezalaka penza te mais lelo oyo mwana 13 ans il y a 14 ans il y a 15 ans ayebi mambo et puis ayebi kosala yango koleka mama mokolo c'est compliqué. Que Dieu nous aide. Bon, Dieu merci batiki maman. Moi dans la mélanie s'attendait bato bakomanda autre te na petit peu on a mo cher encore qu'on aime bon makasi so combiné s'attendait na benda mondo en tout cas résultat est raté ce que boy ah c'est peut-être il y a un problème mususu donc on a une ça puis bien s'attendait auto to mo avec un puissant guerrier to on la combo s'attendait tout à l'heure on a un modèle ça les mois na moké bon parce que bana mike ni si c'est kubilante eza benda mondo pour na bana eza très bien ouais ba maman faut pour ça bana tabaza mike et bana misusu déjà on a bon mwana oyeba kite petio so akoli a rozana mo penza te parce que ba jeune pe kontaka ba jeune toujours ba boti toujours ba parents toujours ba famille moi on soit kota maman on soit kota papa na famille papa to pe papa et mo ta mso eza na mama longa te mais kota famille maman ta msusu eza donc ba boti boko ni sabana benda ngondo za pour madame massage pour ça on masse na mwana eza na inconvénient ba parents ebele basombela bana na bango satan ndende ezalaka poussière ezalaka ndenge café bamélange yango na mai ya moto bamelaka yango nde biloko mwana namelaki yango wana daso omekisa yango na benda ngondo en tout cas ezalaka na baeffet ya makasi bokomande baproduit bobongisa mabala bobongisa banzoto très important pour la maman pour la tata. Donc voilà c'est ça. Comment papi mboma Natal moké, comment Michel va gagner Natal moké, comment Balthazar Natal moké. Oyo ozana ngo suppositoire mochopi.
Oma Didier Somba. Et voilà, c'est ça. Donc, tout ça, on appelle un café pour la pikili, n'hésitez pas. Tout ça, un bonbon. Et il y a vitamine, il y a aussi c'est pour la pikiliki. Tout ça, on va produire, contactez-moi. On peut se faire une précision. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekulusu ponanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evanzelo na yo yawe mabele nyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo Zambe na ngoya olatike mo vanzina mo santu ozinga bina banjelo bakoyemela kayo tomo pe popa
Ingami na Angelo akoyembelaka yo ntongo mpe pokwa. Autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolenga lingi mais par son son na se métamorphosé osimi mosambo maladie na biso olengo bebi naza toxiqué grâce à lui. balobi ke non akosekwa konzamba bakristo basekwa alors po bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda otanga kolamuka abimaki na mbala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te oyo milimo mabe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona konika sebe mpona nga na yo